Affiche pas Suki. Ah, ah. Bon, dans le mois de février, dans le mois de février, début février, dans la Sukuna, dans la Panam, dans la Panam, voilà. Hein? Dans la Panam, tout le monde a vu tout. Wangi la force. Oui, bigoza Wangi la force, tout le monde a vu tout. Voilà. Oui, besoin la force, tout le monde a et on s'en la bien. Jolino, d'accord, cauchemar na bango. Cauchemar na bango. Mais oh, ya mukolo ande ninyo. Nazaka na ya mukolo moko, nazaka na ya mukolo moko en États-Unis. Nazaka na ya mukolo. Yosko ya mukolo ade abonné. Et uta. Non, Ezayote. Oh, yo za ade abonné. Bon, mon vieux ya mukolo. So mon vieux ya mukolo alinga komina na privé. So ezaki mon vieux alinga komina na privé zangai. Nanga na comprendre ba mort. Ezayote papa. Soki mama. Asake Mobali, boni. Oh, fils que gololo batendeni. Même là na secrétaire, na secrétaire na ngai, na secrétaire ba na na bota. Ah. Ouais, Asake Mobali. Asake Mobali. Asake Mobali. Ah, Jésus. C'est que yango ya yo likambo to ni to même des problèmes awa. Ah. Oh, kasi bino bolobat. Ah, Asake Okomi. Ah, ma petite ngai, ma petite ngai basali ba live, ma petite ngai basali ba live, c'est bien, continue. Ba live ni yango. Ni nango Balako ba petite ngai ba wangila, ma petite ngai ba wangila basali ba live. Balingi ni banana ba empoli. Ngaza la cauchemar na bango ya. Pose accouchement na bango. I only have the color card and the block card. Accouchement. Okay. Dans accouchement na bango ya vie yango wana. C'est bien, faut pas continuer bongo et ça là bien, faut pas continuer. Ok, balobi ya basala ke ba live mobutu balobi ni ba live on. Ba live on ezate to yo kata. Ah, ok, mon vieux ya mukolo, c'est bon, les ayo. Voilà, mon vieux ya mukolo. Na comprendre que zayo. Zana s'abonner, bandeko, lady, il faut s'abonner na ya mukolo wana. Aza golo na biso, aza vie na biso ya golo aza na États-Unis. A changer de téléphone, yango a comme na abonné, aza a créé des comptes à yango comme na abonné muke. Asake Okomi. Ah, bah, Jolina, vu ma mise un article juridique. Oh, na ba juriste ba bimi. Oh, baya nanu, ko ba juriste onanu. Ah, nzambe na ngai, baya nanu. Ah. Baya nanu. Ngalo balingala bien.
nalobaka lingala bien, na se défendra bien, nalobaka français bien, sauf anglais nalobaka bien te. Moni, nalobaka lingala bien. So na ngina ke na anglais funa luka ba 5e gaulois. Funa luka ba lady, ba pams, ba mama meva, ba likala moto, ba les padres, ba papa buzoba, moni ba mama Césarine Senga, moni ba Josué Bululukumu, ba ya joli kusala, wana kina c'est Bon, papa, yo ça bien na bino, na matchoka sa la sa biso bien na bino. Biso to la sa yo bien na biso. Na matisa yo. Ola sa biso bien somi. Oya bino hein. So za na bien. Nani Mobutu. Na répondre ku na seku na libome za volonté mais ko za kizengi ba bota manango donc allez-y comprendre. Papa, biso bien no so so en ligne za na mail. Oye baraté hein. Na comprendre vous avez ba toka. Bazalo kwa bakafar bayaka ya kaka. Bayo alokwa kafar yaka bayaka ya kaka. Maman Babette, kanyote umona na te, maman Babette, bandeko. Mon vieux Mkolo 12. Olobaki chaque semaine, to côté à Sika. Bagouloa ya parlement, maman NK la ville, NK la moto. Maman Flora Tabongo kaka, kanyote. Esprit qui mène na mona ki lobo tina ki ba cadeau, na mona ozwa ki bafuta ki le 15. Bafuta ki déjà les 15. Non, n'a vu moi empêchement, moi contre-temps, on a quitté. Papa Enrique, maintenant nous expliquer biso comment ça se passe là-bas pour la réunion. Si vous bandits déjà ou pas. Golo maela zala te tatoza tala libandi tala mitala. Mitala. Bosala bwepwani. Toi, papa Enrique. Mitala no kuna ndeti golo maela zate yona libandi no. Bonsoir. Bonsoir. Grippe petit yo bakasi epsio. Robi? Grippe petit yo bakasi. Oya ka ofinga batuka. Grippe Betio. Bakasi oteli na lobate bakasi lepsio. Na bien yozo sona na muto ana masasa. Mama ya. Yazana kishasa yo wana libandi wana fingi bagolwa bazuba. Ya wana tie wana amitala na. Atika no wana na amitala. Tala libandi. Na bien lady. Ozo sona na muto azana masasa. Ana osona kutu. Yazana masasa. Biye na bango ayibi atandeni basomba. Ngana sona. Amiral Mata. Non, talata rouge boye, sopo orange boye. Ta. Ama koloro ase leo. Boya rate boya rufinga bato aso bwana ba nina. So bwana ba photo ba profil no boya rufinga te so kutana leti na rocha da biyachi. Bandele lo kwa c'est fort. Aba. Makolo comme tazamba yanzi. Bonsoir. La forêt là, il y a pas longtemps, même pas 20 minutes. Hein. Nazo seka Miral, nazo seka. Ba petit na ngai ba wangila, ba petit na ngai. Ba msinga na pesi bango sujet. Sujet d'abord la pesi ba. Te fozo na sujet na ya Joël Show, pardon. Bozo longo la sujet na ngai, bozo la sujet Joël Show.
bozonga na babino bokota na basije bozonga na sije ya Joël soki Jaël soki nani bozonga na sije na yango ya mitakala pardon Mobutu ya solo bapiblie mutakala. ah babi bapiblie mutakala ya na salité lokwa ngulu abangi na potopoto bapiblie mutakala na ye fo bozonga na sije ya Joël show parce que namoni ke basije eza te na balive basije eza te na balive boluka basije na bino bon mama mala na sije li napesi bango sije lobi nasalaki live na parlement live kute direct kute mingi te parce que voilà na pasolaki bafiche na bango na université na RRB bakeluka RRB soki eza wapi na pasolaki affiche na bango ale babandi live lobi bazongi live lelo bakela nde bazala na live semaine mobimbo weekend bazwi sujet weekend na bandeli susu nga na glad osala bongo osali bien kasi kosekala nga ndango wana mitema esuki ekweyaki non ngam nakataki nazalaki pressé na désolé nazali ma pressé lobi yango nakataki live kokata mitema mitaki bango papa kanga miko na ka bato avant bomatisa bocheke bato bomatisa aza mpe compte privé toyebi te so aza golo to wario so engai ofinga bato po cheke zanga kiti na golo il faut tu continuer normal bah oui bon week-end par nani Malaika ça va ah Malaika bonne année meilleurs vœux happy new year et yangote oh on a vomi lolo Malaika oh na kata eza happy new year eza joyeux anniversaire pardon bon yoleki ndoki ya mabe okoepasola banini ya baninga afishe ya baninga eviteke bao balingaka poko te bon oyebi aza wangila aza ma wangila ma aza ma bopikiliki début février tokutana biso nyonso na d'enfer Rochero le 10 février tokutana biso nyonso na d'enfer Rochero place affiche na mino ezali place na moment oyo affiche na mino ezali tokutana na biso nyonso napesa bino coup heure na 22h30 biso tu tokutana wana oh napesa le 10 février na 22h30 tokutana biso nyonso na d'enfer Rochero place affiche na mino ezali sikoyo kotetika oyo moko etikalaki kanela o Mobutu kasi ngam napesi bango jour napesi bango na heure napesi bango jour napesi bango na heure baya tokutana biso nyonso na d'enfer Rochero bayini nango place bafiche na bango ezalaka te mais napesi bango sikoyo place tokutana biso nyonso na d'enfer Rochero na RRB RRB voilà fo bozwa RRB direction Maillé direction Massy, voilà, Massy, Palaiso, tout ça, Maillé, Cléé, je pense, la direction Maillé, Cléé, voilà, tout ça. Bon, Tokutanana, d'enfer Rochero, la RRB, 22h30, d'enfer Rochero. Voilà. Nasi Bozazana, Boyoki, message est comme Elbino, hein. Message est comme Elbino. Bon, lobby sous Boya sous na ba live. Boya sous na live.
On appelle ça, non, attends. Non, il faut... non, ça, non. Verre ou quoi? Verre. Tenue de sport. Dans la tenue de sport, on ça l'appelle live. Moutou au monde dans la téléphone, bon, ça live, mon bout tu es wana. Voilà, dans l'appel live, quand on a parlé, ma. Non, là, dans la tenue de sport. Dans la tenue de sport déjà. Dans ça l'appelle live, mais mon qui t'arrête, quand nanga là c'est ça il live au moins non ça live na ofan na ban wana ya d'enfer au chiro affiche na na sima non ça live wana après la sisi live na vous la Moscow en live na longo la Bah, ce qui voyait était dans mon ami, bah, Yuma, bah, vrai, bah, Mbakasa, au lieu de le trop. Ah. Ça va, hein? Ça va. Ngana zananga. Nazali. Nazama mobimba. Jolino, nazamo bimba, Jolino, nazamo bimba. Jolino nde nani susu. Batu na bango kuna. Batomboki makasi, Gaulois na bifo, Jolino, Gaulois na bifo. Emondo Kai. Junior Cash, bonsoir. Kazini. Bonsoir, parlez-moi mon bimbaé. Bonsoir. Boni. Moment Gola. Bonsoir, Mbondo Kai. Mbengeni. Live, Moment Golo. Zongeli ba live. Mbondo, Lasco, Boni. Ouais, nga ça va, bon bino. Namoni parlement, faut nga milelo. Biso, na pesa yo, imera lelo. Matière ekoti. On comprend nga siko imera lelo angwana. Dans matière ekoti, si. Les décographes pesi mwana nini ya mobali bien mwasi. Non, la sco biso ne sco trop pesa matière, hein. Trop zong ça va ba pesa ba matière, c'est normal. Trop pesa ba matière. Président Bieterito, malaika ye. Bieteri neni, botali ba plan likala moto yaka na ordinateur s'il te plaît. Bieterezo ke nango bien, bieterezo ke nekitoko, bandeko ba osoma ba billet et ben Okay. et là ouais comme ça. Take that off your reverse. Je pense que na 9% ba koma ki wana eza bien expliqué. Maman Gola. Yo pesa ba cadeau. Et comme Mathéo, na pesa ka mo butu ba cadeau, na futa ka bon parce que bah, billetterie, ils ont qu'elle est bien. Ah, pesi Mobutu cadeau ba warrior ba moni Mobutu oti ko pasola ba fiche ya ba warrior kuna Italium. Billetterie, je pense qu'il faut l'expliquer dans les Gamani, il y a 9%. Je pense que ça bien expliqué, mangma 9%. Et Mouto yo, yebi na ye, Mouto a sa dissertation te, ande Mouto a sa moi ba débat, ba jolo 9%, ya nene, ba jolo loko la, configuration nyonso, ils ont la 9%. Alors qu'ils ont bien expliqué qu'on a, normalement, ba Gaulois, ba vrai Gaulois, ba ça, dans le débat, qu'on te pété, c'est quand même, biso total la kaka, tout le monde a kaka, tout le monde a débat, 9%. Tout le monde a débat, 9%.
parce que ça mawa na soni donc zoloba miye bakape batine ngai susu soki gola code 16 soki gola 16 soki nani soki gola 16 wana gola 16 ah ok gola 16 hein gola 16 hein a changé kombo boy Akombo a changé akombo ye wana. ah bon papa je pense que na message mona na passé yo oza gaulois oza gaulois ona moni oza gaulois oza pe mobali oza mungonga bana mibali oza bana mibali mtompexo ya concert ezate kasi tokutaka biso nyonso na kana ndula yango te tokutaka na ndula yango za mobali soki noka wana za mobali tokutaka na ndula yango Mohamed Gola Mobutu boni mbote na bato nyonso mbote Lady Blue kende apikala obi Lady Blue kende Muto olinga te muto yina mingi pa bagolwa ngai yo ndeni. ouais ça va oh vela mon fils ngoi Mohamed, Boni, Nicole Belé. kimia tata kimia Vous êtes ta bien. morale andeni pour la concert le 14 bon sur la route papa ya Gabon papa ngana zana kota concert na biso nanu oya munene ya ko arena père ouais d'accord il a pas sur bien dire que non bien tout checker que bien yebi que ben faut checker on a tous les 300 hein, père aux gens côté à ko arena ticket master na côté mususu tosomba naanza ku mutu moko yana na bakisa susu moko na bakisa moko na komi dana de ah on comme déjà dans deux bakisa ka mais parler mais comment fungama na pas si problème ni président non ça papa toute la période ba fête tout ça ah non? ok lobby na zona ne bien lobby. ah Mais non, faut de temps en temps, mais man a zongi bien lobby. Et lobby go zongi la zongi na pesi ba petit nga ba wangi la bango nyonso matière. au fait ni nyo Affiche na bango ezaki na université na vuzoli yango na longoli yango. ah bon Pesi bango matière kuna. Mutwana. ba macho na minya Hein? ba macho na minya Babatika minya badalo bitile longa na ngai. Mutwana azali mama. Fana zala boete. We comme qui fana mabe. Il faut te funda ye. Porque funda ye. là va ça va wapi là il na mona esouté Live en sala maki et pas news de ça va. Asala live lobby au batindela ngai. Ya lobby pe na habité so et ya nzungu. Batinela pe lobby. Na habité so ya bango za nyoso ya lobby so eza lelo na ebate parce que na monyo ra lelo. on vous lui a pour remplacer ya Bercy Ah papa, na vuzo la lelo na tika fiche na biso ah omoni kutu. Yo kutu lobby msaso secret na ngai so dans le rôle ya baola bambi a fait rigolo ya Bercy. Ya encore arena nzambe. oyebi Mobutu na sala constat moko boye ebate bango so ba conseil bango zo beta à Paris au monde que Paris za inondé na libula métro au monde ba fiche papier ya bango wana mais pourquoi biso ba producteur so ba sala pe bongo te autant ça ba fiche na biso partout pe à part quand la monaka concert ya Genève o ba tira ba fiche na tramway donc o te tikali au monde ba producteur na biso ba tira ba fiche papier vous n'avez pas des rapports ni non rasi to pesa bazwa confiance moko bazwa de confiance moi pas ba gaulois au moni ce qui est vrai hein véritable on a bazande confier pas ba gaulois parce que biso là ba gaulois biso mo to ça la promotion ko le gana au bango moni c'est dans ce sens là mais so tala même concert à Kulutu masa ya chaki ba fiche hein concert à Kulutu masa ya chaki
Mais ils ont bien été président. Il faut encourager. Ataki affiche na pick-up notamment dans Arc de Triomphe qui dans Champs-Élysées à Zongi on a sa promotion. Mais Mobutu, au moins attaque Coca-Cola à ça la publicité. Ouais. Si le lot ça là. Si. Si le lot ça là. Donc toi encourager on a obligé de ma casse la promotion. Eh. Toi encourager en côté. Ah, ngalo bina beta game bordure nga kina musika te nga fanatique à faire na fanatique à Kasai production te. Alors na yebisa ke papa c'est le moment ya robanda promotion na yo et promotion salaire qui pona kulutu makolo tengama to zana besoin promotion na to zu pick-up mo ke na Arc de Triomphe kiti na la champ apo zonginda kolobi au promotion parce que na Arc de Triomphe congolais mo ba congolo bazakuna pa ba kina Arc de Triomphe papa vomia kene na château rouge château d'eau a somba kwanga kuna oke sala nini africain kuna po mona c'est bazali mais c'est rare vous comprenez au beta kuna o mona les na Arc de Triomphe na cha o mona la majorité o mona ba étranger o ba ndeti ba visite ba eblo mo aboko pas touriste, tu vois. Et pour mon montu moi ndeti ba africain ma majorité va tambola kuna eza un peu difficile. Mais pour Mobutu ata bongo te pour les capé na ba chaîne o ya mine papa. Merci peut ça la munene. Ah, les canaux c'est que sûr merci encore d'être boya. Non, les pas qui na ba plateau. Non, les padres voilà, on vient là discours non ya bino boke dans madame na ba wangila. Les padres o solo la nini. Oyo solo makambo na na ko pesa po défi na ngate azala kabwe Mobutu bana kabwe na ye tanda bandi tanda ok na biso omoni parcours ya kulutu wa salaki na Kasai moment ayoka côté neto kulutu aleka na ba chaîne kulutu aleka je pense aussi nde Kasai pe la programme na ye et au sala peka bongo na au côté kulutu ayembaki ayebisaki yemba nzembo na moko ayembaki eli ende hélicoptère eza ayemba nzembo ya nani ya to lady olinga lo baté ça va kangi micro kasi ya on to beba na po ozana en fait ta manière de parler là t'es toujours comme ça oza tellement j'ai mal parlé oh c'est quoi merci on est à salle merci on donc tu es en train de ya ko balobani underestimé balobagnon que sous-estimé nani pas perdu ou quoi ou bien prononcer ya ba golo ah yo il faut comprendre ka mabe oza okanga matro na ba wangila nga compréhension na nga eza qui pour na ah ok voilà Mohamed Gola bonsoir amiral c'est cool ndengo bien qui m'ezali ouais bandeko nyonso opesi bango mbote na olandaka se na sene opesi bawangila matière bapotana nango ya bapotana nango pinano esili te so tokutai na fiche mosusu ekolonga mosusu bapotana nango bango ekomatela biso alinga bando achange mwa sujet ke nango ndeti na kati ya komonte azalaka nga okana okanisi makambo ya boye te nayebi te na te moke ya air nini mgo la problème na yo c'est moke te nalobi kaka ke nao bapromotion nde ezokende wele mal oloka mabete amiral loba toleka komena lobelo mabete na bako mabete problème na yo sikoyo tellement mutu golwa nyonso amona ngo na panela bawangila donc golwa ça peut savoir sous confiance tenga na sincère na confiance na été papa quand ndenga lobia na déjà touché nga déjà ba nerf na monde dianto nga ça moi na panela bawangila kuna ko touché nga ba nerf na comme sous ba 2 heures du temps golwa nyonso aza golwa solo a peso confiance te pour ya biso moto pelisaka na parlement aux alaraté na sénat aux alaraté na maison blanche ya kate donc partout toute maison blanche na mettre non va pesa au coup embargo pour ni yo moko kinda na ba panel wana siko monte ke déranger ba golwa donc maman le diana raison soka aboya makambo loba donc so la maison blanche oh azwa embargo ti ah bon na comment parler moi ba te kazo embargo entre parenthèses tous les cas non va mo pla ça qui non
ezalaka makambo toanda otala ya makambo ya bale nova yebisi ye natiki yo mata mpona ya makambo ya bale mais so toloba makambo ya golo akoyaka te nova yebisa ye oui Mobutu oyebi te nayebi te mbali nalembi bambargo kasi ndani nova kuna matisaka esika akendaka kuna nzungu so mpe nani yango wana batuni mponi yosala makambo boye mpo nova akenda na panel na bango baloba bafinga te bafinga nova sikoyo akangi bango na panel na ye nde sikoyo yo comprendre bino bandeko nyonso baboya kokenda omata na panel ya seke baa na raison yo omataka kuna seke kuna oyebi ke baza bawangila baza neutre te bandana pale embargo mbala moti lelo yo monaka mataka su na nova pas nova kenda suite nova kenda yebisa ye vérité ayebisa ye dana matisi yo mpona eto sur la balle mpe ezalaki makambo ya papa herve omata te mpo oza embargo na maison blanche non mes frères soki mpena kigolwa ndenge biso omoni pardon na kati te omoni teke mohamed akoka susu kochange profil na ye teke kotia nini ya papa herve atiaka yango su te mpo boye aza na liberté ya komata partout atikala omataka makamni boloba nanga nazalaki na affiche botie e papa va changer on va changer photo oh nazalaki na affiche Mobutu omoni teke tito yo zoloba yesuye yango yo okuta obi bango pwani batia bafiche na bango partout yo loba makambo bafiche odéchiré yo loba bango bafiche na bango ezalaka partout pwani tomona te ya papa herve tandis que c'est un golo ayebiki ndenge eza na promotion ezobanda na février par rapport ya ndenge makambo ndenge papa herve basololaki na producteur mais yalingi amemela biso makambo bango bafiche na bango ezalaka yango eza retard balamba balia oui eza retard tout à fait on est d'accord mais sikoyo tosani oui, amiral, continue, bon, ton ça joli maloba. Ouais. Ça un peu attention, Mohamed, d'ailleurs, en matière. Non, il y a encore même Mobutu okomata live ndenge nini ndenge aza na kuna epai ya nzungu kuna babelela moyibi kuna na epai maison blanche azwa embargo akomata ndenge nini babelele nani akoleki oza na problème mosusu na mohamed oni ledi azoloba makambo solo bakanga mgola bakanga ye moyibi makambo wana déjà les gars na 2025 toza na 2026 père to continuer amiral continuez bo to passer à joli maloba s'il vous plaît. Ok, d'accord. Mgola na famille na yo pesa pe ba discipline po toko benga na yo te mais mi pesa pe ba discipline po ndenge kendara na yo kota ba wangila bon biso pe toko décider que c'est school Mgola matali soute po parlement eza ya ba golois donc so yo kendara ningana eza pe kitoko te ya zala constant et ça la biso bien ozo comprendre toko bwaka yo te mais faut zala moi constant donc pona bawangila se school tika bango babunda na bongo so pe affiche vous fait mona to longola ngo lisusu Mgola soko ke matakuno yebisa bango so to moni to longola lisusu na to embarquement na parlement bozala bo ndeni ba parlementaire o katanga il combien de mois à sali promis ko senga DG azonga na ye amiral azonga na ye mais esalaka bien po ye mosiko acomprena mais tozaka na image na mabe papa donc c'est school pas opesa embargo nde maître no bapesa ye mais oui bakanga balema alemi prison boloko eleki tokuta blokaka eti so bo plaidoyer biso ka binoka c'est school namonaki live moko bato baopotana makambo soki tubidi alingi azonga mais namona kaka likolo na Facebook eza nini ndenge konzarda azongaki nde bato mpe bato obuleke tubidi mpe azonga parce que moko te moko atikala papa bosco so bazongisi mpe tubidi yango bakoma combien papa bon konzardo bakomi combien fo babakamaka babundaka kuna papa bino bozoyeba problème wana ya baanimateur nde bakomi ebele bongo bozoyeba sor nango tala omoni papa herve ko lepa de mikolo okombo eza na bandako ya nganga nyonso ya congo nde bazokangele na kisi ozwa ide te bazoluka akor arena donc kisi ezoleka kuna lepa dakobela vertige mais tubidi wana azala na visa na ye ya 5 ans nana yebisaki yo bongo na lobby
Ok, on fait batie na on va passer à Jolie. Passeport, carte et pas des épaules. Ah, bonsoir, ya Jolie. Zaire eza koningana. Ya Jolie, Zaire eza. Zaire eza koningana. Na bitia ya Jolie. Ya Jolie, na nina tu na ndeza hiyo za oningana bongo na sans wana. Ne loko wana kendaki bien ou bien kenema be. Et qui est bien. Zaire eza koningana, mais la responsabilité personnelle. Ok. La responsabilité eza personnelle. Tant naïb ça cause Zaire ningana na tinda côté au sala ba déclaration moko personnelle. Ah ya Jolie koya ma yoza ah ya Jolie pardon. Te kasi yango na biso ko tant na biso ko Zaire ningana ka. Na biso côté que Zaire ningana pour yo sala ba déclaration moko personnelle. Parce que les déclarations que tu as fait, Zaire Ningali, mais les déclarations sont personnelles. Oui. Alors que Mobutu endossa image, ou bien endossa. Ah, il y a Jolie. Il y a Jolie. Wana et a commandé trop de ça sur matière, Jolie passons. Te ngana base Zaire faut ningana rat. Faut pas aller en matière. Et matière, c'est le Parlement qui donne le matière. Je t'avais dit hier. Ok. Réseaux sociaux, où il y a musique, c'est le Parlement qui contrôle. Et le Parlement doit donner matière. Mais la matière, Parlement, ça est à la personnelle liée. Kaka na Mobutu te. Ils ont lié kaka na Mobutu, ils ont la matière où ils allaient, il y a Parlement Mobimba, ils ont endossé yango. Non, la personne de Mobutu n'est pas justifiable. Ça, il y a une nuance que j'apporte. Dans le bas, il y a un lobby na privé. Kotone bongisama Jolie, kotone bongisama. Mobutu n'est pas Aza Lisusu Oyo Fredite. Mobutu incarne le Parlement. Et lorsque Mobutu parle, il parle au nom du Parlement. Il ne parle pas en son nom personnel. Et dans tes agissements, faut au chaka moi individu na yo ekufaka individu généralité à Parlement et bimara plus. Il y a un moment deux fois, je te dis que tant que matanaba live nous quelconque, faut au lukaka au salara des personnalités. Cela veut dire que Parlement au Tchango gardant comme institution, so matinaba parnel nous aussi avis na yo et la considérer comme la vie personnelle de Mobutu, non la vie du parlementaire et du Parlement. La matière a été donnée. Mais ils ont là ta Mobutu. Ils ont là ta parlementaire. Parce que ceux qui mentent, là, le Parlement vient en défense. On a collectivité. On a généralité. Mais tant que vous personnifiez le quoi Mobutu, c'est comme si le parlementaire n'a qu'à titer. Parce que c'est un problème qui n'engage que Mobutu seul. C'est Mobutu qui a agi. Alors que Mobutu ne doit pas agir seul. Mobutu ne doit pas agir dans personne. Mobutu doit agir dans la collectivité, dans la généralité. N'être solo le lobby, matière grise et côté, bien sûr que est bétami en désordre, mais matière épaissami. Matière épaissami. Ya Jolie, nga nga na pesa oka mbote mikolo ebele ave na ngai. Fils, nga natalaka na ngai presque chaque jour. Ah. Naza na nga fils. Nga esali nga bien fort oyoba lefilo lelo te. Mais bato, c'est-à-dire que Mgola
bozwa mgola aza lokola vétéran ya Vietnam. Vétéran nyonso ya Vietnam, ce sont des personnes oyo bazwaka bango bazalaka wana mpona kopesa bango conseil ou bien mpona bazwa conseil na bango. Mgola était mal nécessaire parce que mabe mosusu ezalaka malamu mpe mosusu ezalaka mabe. Nde bachinois balobaka il y a le yin et le yang. Dans le noir il y a le blanc, dans le blanc il y a le noir. Mgola vous considérez bon. Mgola doit être là. C'était mal nécessaire. Ce qui batu bakoza la vision il y a qui fanatisme ou il y a zolo et batu musu faut pas pousser qui fanatisme au-delà ya zolo. Faut pas comprendre que même au-delà du fanatisme il y a des stratégies qui doivent être montées pour permettre que le nom de l'artiste est à la cité. Il y a de guerres, il y a de problèmes où il y a la biso, mais ils la provoquer stratégiquement. Vous devez réfléchir par rapport à ça. Vous rejetez Batouté. Et le Parlement, la vocation d'Ango, le Parlement n'est pas là pour rejeter les gens. Le Parlement est là pour accueillir tout le monde. Na ba dire na bango, na ba propos na bango, ba libre ko avancer, ko agencer, ba dire na bango. Donc Mohamed, Zalavma à l'aise quand tu viens dans le Parlement et que tu donnes ton avis, sois vraiment à l'aise. Et accepte aussi la contradiction parce que le Parlement c'est une vocation. Dans le Parlement il y a les oui et il y a les non. Et lorsque tu es là, ceux qui battent va contredire par rapport à idéologie na yo ou bien vocation na yo, normal parce que le Parlement et ça la motion résidentielle, et ça la motion de défiance, et ça la motion de censure. Ce qu'on soit qui motion de censure ou bien de défiance dans le Parlement, comprendre que c'est normal parce que tu as été à côté d'un jugement donné au yo mon qui favorable par rapport à conviction na yo. Parlement et juge qui yango ba parlementaire ba juge qui yango ba salela qui motion de censure. Et motion de censure on a frappé déjà et tout le monde qui déjà qui évoque en gros tu es là bel et bien dans le Parlement et ton avis sera batwa oyo kango o ba ko sepela nango ba sepeli nango o ba sepela nango te ba sepeli nango te, libre à lui, libre à la personne qui n'accepte pas tes convictions, libre à lui. Parce que la liberté d'expression et la liberté d'opinion, et ça est là au Parlement à déroger nangote. Jamais le Parlement va déroger dans ses objectifs. Jamais. Tu es libre d'aller là où bon te semble. Mais l'essentiel, les alliés, de parler en bien de Ferrego là. C'est tout. Si tu te rends ridicule, mais au moins toi, tu sais ce que toi tu fais. Parce que les opinions seront partagées. Les gens que tu vas ridiculiser les Gaulois ou qui ne diminuer les Gaulois, mais il y a d'autres gens qui ont un rôle très important dans le panel. Il faut tirer la parole, joli. Yango mona oloba te na oloba ses paroles, ses propos eza kaka ya Mohamed. C'est à lui de modérer ou bien de tempérer ou bien d'augmenter la teneur de ses propos. Sauf que c'est un mal nécessaire et son importance est cruciale. Batino son la guerre joue un rôle modé. Ce qui yo na guerre o yo menaka o jouer un rôle mususu yebake na guerre bazaka na besoin d'infiltrer, bazaka na besoin de service de renseignement, bazaka na besoin ya ba clochard parce que ba clochard peut mususu ba kota na ba guerre aye à se déguiser à côté na guerre. Et Mohamed ce qui est ok au-delà
yebaki parlement baozwa yo baoyebi soki ndeko okendaki odela ata yo kanisa kozaki dans les bons mais soki l'ensemble parce que parlement ezaka nini parlement eza barésolution ezaka collective résolution ezaka individuel te Mobutu ne décide pas ya kobloke mutu. Et quand Soroyoki qui va bloquer, que c'était une résolution d'ensemble. Ce n'est pas la personne de Mobutu. Donc, Atoyo au pleurniché n'a eu pas Mobutu, il y a que aux allons débloquer. Parce que c'est une résolution d'ensemble. Bato Bakansa Mobutu agit seul, bah c'est trompeur parce que Mobutu n'agit pas seul. Comprendre, Mohamed. Moi, tu sais que Koto le Baramabe, na ebenga ka on a vu que Mohamed lobi mabe. Koto le Baramala, on a vu que Mohamed ça va. Mais oza mutute oyo biso bagolwa foto bando bois ke la kamabanga. Foto bando benga côté ndeko. Esiko kendaki olotala koto okendaki na omabe. Prochaine fois so kutena bango lobaka boy au lieu to ya kaka ko condamner yo to ya kaka ko condamner parce que bato so bana nature morte tout le monde n'est pas de la même manière pe basala biso nyonso na matière morte mutu muso aza na ba sang chaud mutu muso aza modéré muso aza na épée pondéré. Mais la matière a été donnée. Le président du Parlement a donné une matière. Le lot, panel, ils ont au fond même matière qui dit Mobutu a katé ba fiche, mais Mobutu, moi, je te condamne d'avoir exécuté un acte et de l'avoir revendiqué publiquement. C'est un acte terroriste. Donc à la prochaine fois, que ça la sous acte terroriste. Merci. Mohamed, Ovande Kimia Boni. Namoni Yanono, bonsoir. Ah, mon vieux. Yanono. Ouais, bonsoir, Nicolas. Nicolas Belé. Danger. Abi Mobutu a commis katakata. Mobutu. Ah, bon. Là, on condamne l'acte. Ceux qui a ça, je condamne l'acte. On prend tout ça en nous les mains et comme oh, non, condamné acte non. Soki. Mais même ceux qui ont condamné acte par rapport à Nini. Yo comme na kata fiche à mutu moté na Congo na musique. Mais est-ce que vous comprenez ouais ça vie na ngai yo siko italien na nini. OK, non. Ngala olinga na permettre ngote parce que photo yeba ke bisope to tchanga ba fiche. Ya bisope ba longolaka. Alors, soki ba longolaka yo soko moni mutu ana te voilà. Mais ngala olinga te na yoka ke X, Y, aya lobi ke otengala la longola ki ba fiche tout ça ya boye. Non, moi je suis pas ngaza d'accord na ngote. To ça na ba guerre ya ba ndule mais mo boye photo za na ba limite. Oh mais ça la guerre en ndule te ya aussi ma famille mututa. Eh papa non. Ah non voilà te papa. Moi yara na ba argument, y na ba argument voilà to betani. C'est bon, mais ce qui est comique, il a pas soli affiche à papier, il a pas soli affiche fanzo. Anga, non c'est pas l'angote, non c'est pas l'angote. Ah,
Bon, nenga yoki ke basenga ba live, ngana kina ba live le monter parce que bango bazana ba argument te. Je ba zo bato bazana ba argument ni no yana ba live na bon. Et puis Dragon sur les Dragon Rouge salut. Bon, là ça Ngola. Ça petit là la ligne retour. Mais Ngola faut ebelo moko. D'être tu as un panel, tu m'attends un panel musu César nango pour la osa débat. Il faut que ça la batu musu bazara makasi da ofinga. Mais ceux qui ont bandi ko répliquer au bandi ko finga place bat bakoma faible yango wana. La preuve que yo moko monaki ozaki na ba problème no personnel mais basaleli yango ba live. Il fallait te yo au comprendre que te nga ko pekisa nga te o matala panel songolo mpakala oza libre poza mukolo mais so remarqué na linga lisusu ba panel te je préfère naza chez biso to soigner na biso awa to potai na biso awa to sili po peut-être makambusu yo loba au moins na sela ba commentaire mutumso azo finga yo mutumso azo sala boye tu vois. Et comment on peut ça na kanda? Alors pour éviter maramboana, ça on a quoi? On bikete, naza parlement, naza na sénat, naza na Maison Blanche. On a panel là yo papa. Et ça il a monté oh yo loba. Ya faire oh ba ondima. Ba oboya akaka. Et puis, bah, débat, c'est pour ça le débat, on après 3 semaines, même débat, pour ça, il y a des sous. Ya non, combien? Combien, ya non? Oui, oh, t'es pour ça, la plainte, pour ça, la soldat, c'était. Oh, ah, mon bout, yo qui m'a causé la barguima, t'es qu'à nous, loba. Papa, ya non, peut s'en dire à point déjà, papa. Na yo karabinot. Et là, on m'aura pour parler dans 10 000 francs. Alors, on a c'est là, fiche à Kingan. Eh boy, oh, t'as place faire en Afrique, il y a 5000 places. Donc, à l'oba qui on a janvier, mais au monde, à zone, c'est en décembre. Après, au monde, ça sert à rien. Oh, tu se comprendre à la bisoté. C'est quoi? Il y a joli, voilà, la monnaie qui est lobby, qui est fantier. Adef sawe rambo mais ba tu pasa wana bali ya ba on dimate tu là je vais mon bara ba ta boya il y a joli t'as vu c'est que notre y a mis la parlement tu vidéo à expliquer comme ça ton cas ta partie voilà tout la kulutu ya joli ça fait plaisir ba on ni ba yo te ya joli siko bato ba yebi yo oh ya ko se justifier non la panel te po muta arobo ya na ekaka akolinga ta lukuta luvuno mais siko to gende wapi na mona yo mgolo koma kisoki wara no na moni yo mati ko mi fana clips ngabi finalement Gola oh compte yo kaka la compte mususu ya waradu mais ya non ko la yenga tala armée nga rambi la bien formé ndi la rabo makam non comment ça peut faire la guilde ya non cela veut dire que Mohamed a se déguisaka on a déguisement il peut porter l'habit d'une autre personne. Mais l'identité reste que Mohamed, c'est un Gaulois. Ça, il faut comprendre ça. Bonsoir la famille. Non, on parole rapide, non, qui t'a non. Oui. Bonsoir. Rapide, non, qui t'a n'a seulement moi. N'a une question pour un joli. Bonsoir d'abord. On a les cas la moto. Bonsoir. Les cas là. Oui. Ouais, position. On change compte.
Bon, ya joli. Eh, Maréchal, nous n'est bonsoir, laisse la vie, bonsoir. Likala la vie, bonsoir, bonne année. Likala. Ouais. Bon, ya joli. Nga loba. Net biso la personne nous alara ndenge na na sur bana. Net dernièrement na bombe lote vie. Ah, pour un respect banela nga bloqué compte na. Obi na kota na live so ki nzungu wana. Façon na kuta bazo manquer ba respect vie ça nga pena bien te. Mais OK na ko sala nini kuna. Obi na fasha mabe. Na mata na parler na ganga mbezinga ah tika na o donc la vie ba ko na ba moté donc laisse tomber. So nga poser question vie ça non ndenge nini? Qui va manquer de respect face à toi qui ne le joue wana. En tout cas, pendant la parole, na c'est plein dans ta mukete il fallait pas que na mona. Mais ndé za la ko moni mutu mo za ne ba mi. Dans live mo boko ti bo cliquer ko tabe donc ba manquement respect que yezo ngi vient ko sa hote. So que mutu musu na bloquer compte pour mona su blo abonde. So question nga zali et ça non ndenge ni ndengo ke na kuna. Et puis na mona ko zo nga no su ka kuna. Na ba état d'esprit. Likala, au moni discours aux Arinango, c'est le même discours aux Ala qui tourne maintenant live à Mathias. Et au moins la 4 TV, au moins Mathias, c'est qu'à juste la discussion. Mais kuna pena façon manque de respect dans mon qui. Non, et pas à Mathias, il y avait des manques de respect. Mais sauf que biso no soto na ba rôle monté biso no soto sala mramne monté biso pe nyo soto na vision de monté et chacun de nous c'est ce qu'il fait et yebango que moi je travaille dans la politique et dans la politique je sais ce que je fais na yebi eloko nini oyo ngana oluka et moi eloko oyo ngana oluka expliquer que Mobutu n'a expliqué qu'il parce que Mobutu pas une compréhension na yo yo zanango lelo même compréhension yo zanango lelo il y a peu Mobutu azangi nango mais makambo o ngana lobaka bo retenara plus makambo o ngana lobaka ke bo retenara makambo o ngana lobaka te bo tala kaka ba déboire parce que le déboire il y en aura non utilité. Il y en aura. Il y aura des personnes au bas au matin, personnellement. Mais je le prends dans la c'est quoi yo moyen comprendre makambo ngana osala ate. Au moins hier na expliqué que moi Mobutu mukie eloko nini o nga sala. Toi, tu ne vas pas comprendre ça. Mais et l'autre, on a salaka, et ça l'a bénéfique pour le parlement. Non, on a ça les logos à raconter dans le parlement. Yo ko bona yo oui, na grand frère na yo. Au moni ba manqué nga. Pour toi, au kanisi na lekisi yango. Pour toi, au moni ngo la lekisi. OK. Tapsu ngai tina mataki wana na yaki wana. Na yebe ki fallait le kabongo. Yo yebite ki nga na yebe ki fallait le kabongo. Ah, ya joku. Tika romi voya. Te naza voyante parce que pour na matana panel likolo na stala déjà na jojaka déjà température. Et ça la problème moko nga na sala ka lecture na beta bale na sala politique na sala ka lecture ya environnement. Ce qui na yebi ke na mata wana na objectif ya oza eloko moko boy wana likolo na mata wana pour na créer le ngala zango besoin. Siko yo oza petit frère nanga eloko o ngana na créer yo yebité yo ko juger ka monika basali boy. Mais oyebi ke to songa non jour la kendaka na panel ya Raïs likala moto tu étais là non? Oui, ouais, bah c'est la guerre. On est différent. Aux Alakit, je n'ai pas panel ouana. Et est-ce que Makambo n'a qu'un seul qu'on a parlement boazaki d'accord nango? Je pense pas.
Mais voilà, c'est pas pareil. On est amis sur la mission, on est dans une famille, c'est pas pareil. On est on est dans une famille qui s'insulte, une famille qui se